Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, bonjour, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille, j'espère que non, vous allez bien, bisopé par la grâce, n'a toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit, quota, aimer, partager, et ça vraiment biso bien. Bon début à week-end, le tout à vendredi, le 24 mai, bon début à week-end, moi et mes DG bandi aussi là, c'est-à-dire au mois prochain juin, déjà mi-ya année. Voilà. Bandeko, ezanga wabino BBC pour TV. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. Voilà. Shalom, shalom, famille Libota, bayangai, shalom, shalom, bandeko nangai, abonné à BBC, shalom et tout. Voilà. Bandeko, lorsque nous avons la analyse, nous avons toujours que nos numéros na biso est affiché wana. Bon, on a besoin de maman BBC, beaucoup toutefois peka kobenga, tous on a besoin de conseils, de suggestions na bino et tout consort. Voilà, na loba toujours ce qu'on appelle na matière au bengi, biso mingi to kenda kanaba conseil. Voilà, tout les milapé, anti valeur, voilà, tellement communauté na biso. Eza communauté moko ya ba problème, eza communauté moko réflexion ezalaka toujours mpanzi. Voilà. Kolala muka na communauté na biso tozanga toujours ba problème te. Tozanga ka jajakutu ba problème. Je crois que c'était 2 jours passés, ceux qui 2 jours passés, c'était un jour moko je crois hein, parce que nazo qui vraiment tenté. Bozo mon artiste na biso comédienne na kombo ya Mimi Kabongo, la fille de ouf. Biso nso toyebi ke non, azana poto bakenda ki moi manifestation moko babetaki déjà na Paris, babeti na Suisse, week-end passé bazaki na Suisse. Je sais que non, tourner na bango na nuisilité, tourner na bango Schengen na nuisilité. Je crois bazana spectacle mususu, je crois na Belgique, si pas les 31, je crois les 31 bazé susu na manifestation mususu o bako sala na Belgique. Alors, tolali tolamuki vidéo moko etamboli azokota na mutuko Mimi Kabongo akimi. Bon, ka ndenge ezalaka kouta Congo koya poto ozwi visa na facilité moko boye ba facilité ki okomi et voilà ampleur moko boye eza sur les réseaux sociaux pratiquement mingi na TikTok ya koloba keno Mimi Kabongo akimi et tout. Alors yango bébé salobi non pourquoi pas na selango analyse. Donc la majorité a ba commentaire bazo sengeka akima. La majorité a ba commentaire bazo sengaye akima. Batu mususu osali soni. Batu mususu zonga na yo. Obana kosala ta aller retour salo bien. Batu mususu na âge na yo wana elongi DG c'est koli. Bon, vous savez avec la communauté congolaise makambo ezanga ate. Alors, lorsque nous avons l'analyse, il y a d'autres personnes qui ont félicité. Ils ont mis vraiment des félicitations et tout. Ce que personnellement, Nathalie, qui me a un problème. Lorsque la communauté est mis dans les réseaux sociaux, on dirait que y a sika, pour atta ceux qui a kimi, il n'y a rien qui est étrange là, ce qui Mimi Kabongo a kimi. Mais nga na eko informer binote ou encore na eko assurer binote que non Mimi Kabongo akimi ou encore na epe kolobate que non Mimi Kabongo kima ou encore pe donc c'est bizarre kaka likambo ngo mais na okene nango na conseil bande obomoni poto ezamboka moko oyo ezana ba facilité ebele ka ne bino moko bozo bon surtout do baka que non par rapport ya mboka na biso. Donc différence eza makasi
ya makasi donc to éviter to que non Congo est comme à niveau nini donc et comme même pas na cheville à France ya mikili. Mais il faut aussi savoir que non mboka nyonso oyo kei attaque non la Bible nous dit ce que niati epé samela yo mais ça ba mboka nyonso te epé samela ka mutu. Alors Mimika Bongo dans un premier temps na koloba ke non azana est artiste et comédienne oyo donc abimi makasa ça vraiment star. Il faut on dit ma époque na que non na minute vraiment Mimika Bongo vraiment elle joue ça vraiment star quoi yebani asa appelle musala na bien. La grande famille s'il vous plaît hein, beau aimer beau partager et ça biso bien beau aimer beau partager. Bon conseil à bato balobi que non akima. Est-ce que atali métier na parce que si totali ba artiste ebele baza na poto hein ebele ba kota na poto hein ebele oyo c'est comme si adage ou soki adage eza maloba moko balobaka ke non poto eza cimetière ya ba artiste ngana na sali constant moko ya juste kaka ba Mimika Bongo bake na poto ba vie de loin Aïda Jérémy Mobikisi na moni on dirait et que ko révolter esprit ya ba artiste o ba kota kala na poto o ba kuti bango na poto et na moni ke ba o bango ba kei pour na manifestation moko boye nga na trouvé que no bango moi valeur moko boye ko le kana ba artiste o bazala na poto déjà bon on eza constant nga eza constant nga eza constant nga parce que na remarqué on a tellement on a dit non ba artiste o ba koti ya kokota na kin na poto ba ke juste manifestation ba beti ba 2 jours ba 2 jours ba 2 jours ba tout pe ba zo côté la bango bien donc ba bazaki vraiment donc ba to sepela ki ko mona bango mpo na nga na moni keno ezaki valeur ya musala na bango ya keno bango ba vanda déjà ni banda ba ekoya mais siko ba artiste mususu pe baza na poto o peut-être ba sala ka ba manifestation oyo bango ba yaki ko sala te et ceux qui botali bien bon mona keno et révolté kutu ba esprit ya ba artiste o baza na poto déjà siko lorsque Mimika Bongo akotikala eza na problème te eza na problème te soki akimi mais nga na yebi ke non jusque là basé sur une manifestation moko baza na tournée à souki eza na France eza na Belgique le 31 a okimela nini je sais pas parce que na communauté na biso il y a pas de fumée sans feu tango ebimi bongo ou encore mimi pe aza mutu ya aza artiste comédienne a occupé ko créer eloko moko boy po elobisa batu po elobisa batu to yebi bez ndenge ezalaka bon je sais pas trop. Alors, Mimika Bongo s'il s'agit que non akimi. Nga po na omono ndia obebisa musala na ye. Parce que Mimi nyenga zawana aza déjà na minute toke obeza tana ye. Eza tana ye ya koloba ke non soki atikali na poto. Aokoma na situation wana ya kobwaka ngunda après bangunda ko banda koluka musala ba réalité nyonso ezoleka na ba poto wana. Bota bandeko na biso mususu ba uti kufa to banda omona bango ndike baza déjà na ba document bazo flasher biso neti Rafine Tumba awa nzoka azaki même pas na document banda ina kolande azaki na foyer ba réalité wana nyonso pona nga omona ta neti ba artiste na biso neti Meta Pinga ezata na moi sans akoloba ke non c'est une femme mariée avant dina ina mwana na mobali nena bana na emisatu bana ne 4. Est-ce que Mimika Bongo soki akimi eza réflexion moko ya bien na niveau ya musala na ye bokoki koya ko féliciter ye oui to boite to féliciter ye boya ko féliciter osali bien ndenge okimi Mimika Bongo kima nzamba pambolo ndenge okimi to boite mais bino boza na facilité kaka ya koloba est-ce que bozotala na côté musala na ye. Parce que pour comme appel na poto ndenge mati wana eza musala na ye. Lelo poto comme on dirait si mandat quoi. Ceux qui a ça visa na ceux qui a ba 4 ans ba 5 ans ba pesi bango. Atikala nini? Atikala na poto pona nini? Wana juste pona nga. Pona nga penza. Non mon ndika ko bebisa carrière na ye.
parce que na Congo a travaillé chez Belleville donc a travaillé na ye donc film nyonso o mimika bongwaza bo sepela na bino la fille de ouf. La fille de ouf a okende ko kundama te na bakini na bapoto wana musala na ye ko okende ko kundama te. Bosunga bango soki yo so mati oui yo vanda déjà na poto oui mimika bongwa koti soki bozo senga yo bozo supplier yo kima na yo oui et auza mutali boso te akokima musala na ye au moins te keno e okitisa musala na ye wana ezanga ezo engagé kenga soki pa kimi eza pe bien parce que mutu nyonso na Congo azala na rêve amikili mutu nyonso na Congo azala na rêve amikili soki epesa melio au sourire hein? Mais il n'est pas dit que non qu'on y a ta poto nde gagner pe vie hein? C'est pas tout le monde na poto ba gagner ka vie hein? C'est-à-dire que non mboka mupaisa toujours na ba réalité nango. Dans grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît. Beau aimer beau partager. Ceux qui sont baladi bosso s'abonner et ça vraiment biso bien. S'abonner vraiment bandeko. Oh pas en a besoin ko benga bandeko musu ba benga kinga lobby vraiment. Je m'excuse. Je m'excuse beaucoup parce que c'est depuis des mercredis dans ma prière. Ce botali pe na chaîne bo mona qui non na travailler penzate. C'est aussi sango lelo vendredi. Peut-être na ozala à l'aise. Ba tozo benga na je crois na komela ki ba tupe. Mi bale misa tu ko ba ke non nazala prière. Bo limbisa ceux qui na yamba ki binote parce que ça na maman moko na yamba ki ye tant on a yambie mbala moko oh, merci Seigneur na zuye na oka ki passe na mutema donc aluka kanga azwa kanga ite alors c'est au moins ça alors ba baza na besoin ko benga maman BBC pour na conseil bolingo pesa maman BBC pe matière ya ko ba ke non ba histoire ya ba famille ba histoire ba réalité ya ba makambo ebele zo le cas sur les réseaux sociaux na ba famille na ba mabota na ba makambo ebele kaka to sungana mais na mokerité na ko pesa juste ka ba conseil. Et voilà, on a plus besoin de bongisa musala et surtout biso toza wana to finga na biso te to yaka na biso ka côté les anti-valeurs parce que cause la congolais c'est mal à la tête. Alors congolais aza doué na ba makambo moko boye o eza sans mutu sans makolo eza na valeur même pas. Biso ba congolais toza la ka doué na ba makambo moko boye ba makambo moko eza inutile nde biso. Alors c'est au moins ça. Alors tous on a na lisolo na biso ezake non mimika bongo balobi ke non mimika bongo akimi na moni susu ndeko moko balobi ke non ngana za belle sœur na ye bokosi mimika bongo akimi na ete. Voilà, sorry, appelle les kota ki susu ce qui appelle les kota kataka. Voilà. Ndeko moko pe abimi alobi ke non nani mimika bongo aza belle sœur na ngai naza semeki na ye bokosi mimika bongo akimite. Nous les Congolais quand na uti koloba nous les Congolais tozalaka doué na ba makambo moko bona ba fitilité moko boeza nonsense penza akimakai akimakate ne angana ya bino nini ba ope bakima bazwa nini. Nga personnellement pour nga abebisa musala na été parce que la minute au mimika bongo fille de ouf non fille de ouf makambu mikoloyo fille de ouf mais non surtout biso kuna to lele fort na nani na Belleville TV na Belleville TV vraiment donc yeso ki a sali kaka film bo CP là ba film belé elle est payée pour ça. Nga loba nanga sorry naloba nanga na ba Congo na biso wana lorsque tu as l'argent oza na mbongo na kini na ba Congo na biso wana o vivre le quoi na poto o vivre quoi na poto suffit juste karake mutu na yo esala et ata na poto wana c'est pas tout le monde bo vivre ka ndenge moko vie ezalaka na niveau vie ezalaka ka niveau na niveau loba ke no poto ezala ba facilité moko boye oyo Congo tozala nango te. Congo soko ozangi olali nzala. Mais poto ata na Afrique du Sud a eza ke non mundele azo facilité mututu
alia kolanda na makoki na ye. Mais chez nous au Congo, c'est pas le cas. Congo, ceux qui sont peut-être 4000 reines, ceux qui 4000 combien. Tu n'as pas cet argent au colia peso sauté. En Europe ou bien ici en Afrique du Sud, avec le paix que tu as, au colia paie bien. Le paix que tu as, au colia lanzalate. Congo zanangote ne comment si ne au mobile. Au colia la peut-être maya lobo. Au la la pesa maya lobo. Mais kota la Mimika Bongo. Mimika Bongo aza déjà artiste comédienne moko boye o yasalaka déjà musala na bien o asimaka déjà quelque chose. Lelo bazo travailler na kati ya ba chaîne belé. O aza na chaîne o artiste o pesa aza na chaîne na ye. A o tourner ba film na ye. Ba bengisaka Mimi aza na ba artiste belé o ba bengaka na ba film na bango. Et lorsque kina kosala ngo ezalaka ofelete. Ezalaka ofelete ba futaka ye. Comme pour dire que non, azanga kambongo te. So ki boye bisa ye, azana visa na ye, so ki ba pesi bango ba 4 ans ye, ndenge zo bimaka wana. Et puis toutefois ka kosala aller-retour, ça mon tango moni peut-être. Bon, et dépend de cas na ye parce que na moni ndeko moko seme ki ne moko alobi ke non, bokosi akimi na ete. Le 31 awa nzambe na ngai. Bino bolukila ba to ba problème. Le 31 awa Mimika Bongo azana ba kosala spectacle moko na Belgique. Bon, mami qui est kokima avant boindeni. Tant soupe ceux qui est pas ça qui système on a pour battre mon akandinga zoki bango baza ba artiste comédien. Mais aucun na TikTok façon bazo féliciter batu mususu bazo finga batu mususu ozo tala communauté congolaise siko toyeba ke loko to lukaka te toyeba pe loko to lingaka te. C'est ça défaut na biso. Wana pe ata soki akimi et là, tu es dans notre étikalier libellé avec nous les Congolais. Aya kimaka. Ba tchela ke kumda ni visé pas ba tutel. Aya ka pona spectacle ya kima etikala déjà. Etikala on dirait étiquette moko bobola tisaye. Et ça peut valer pour un artiste hein. Ba Belgique kandi wana bazo kende ba poto ba okende ba Belgique bazo kende ba France ba okende ba États-Unis. Ba ke bazongi ye moko to akena ki Belgique nani Poutine de l'écriture aloba ni. Ah bien non, je dois retourner le plus vite que possible parce que le travail m'attend. Ce n'est qu'à Moussala moko ba osala na belle vie. Oh ouais la poto peut-être ba immeuble. Congo na biso pe na moni ke no ba to ba comment construire banda kwa ba 2 étages, 3 étages et tout. Bon différence c'est zanango. Mimika Bongo na kini je ne pense pas que non Mimika Bongo elle souffre. Poto peut-être le bas est facile et hein mutumoko boy mais mimique moi ponanga penza je suis pas d'accord avec moi parce que akobebisa nani na ye musala na ye ponanga Mimika Bongo obebisa musala na ye azana visa na obandi okende kozonga bandeko na ye komona c'était jour oyo soki vit de loin ndenge abelaka diabète esalaki neti ebetaki ye basimbi ye baoki okotise na mutuka bandeko capture ta ndenge biso bakongole tozalaka expert na bamakambo moko na bafitilité boke kaka bozoome makolo ya mutu bokangi photo ta e makolo wana bokomi kopublier photo wana bokomi kopublier botala ndenge babebisa video makolo botala ndenge yango alataka aolata ba chaussette pona boye et nous les Congolais toza experts na ba biloko wana talaka mutu ozwika inspiration akoloba te na zoomer moi vidéo na zoomer makolo na ye bo compatira te atata mbozo ba vidéo ekima na yo aokima lelo boyebisa akima bo féliciter mais tant on va na 2 jours 3 jours bo mona bo sungete combien bazo kufa na bapoto wana bozo kaka keno kima na yo video ndenge za wana za mutu moko boye si ça jake yako ayaka na Afrique du Sud na soin ayaka na mwana na ye mboka mupa efoza na mutu wa kotala yo si tout ça maladi mboka mupa eza busy mutu tu il faut que ndeko luka mutu tu il faut que musala tant boza wana bozo sala kaka ba commentaire ba live video kima bo vandi se bo sunga parce que tant ko vanda wana
Chouaki kokote la wapi. Estengo ezalaka ya premier jour, deuxième jour, troisième jour, bomoni bango, quatrième jour, cinquième jour. Après wana bobaye bangote. Mwana komi busy. Nde bongo ezala na bino ba congolais. La grande famille, bon aimez, bon partager s'il vous plaît. Aimez, partager. Et ça vraiment biso bien. Et on va message dans les autres côtés autres, ouais. C'est au moins ça. Je crois vidéo déjà yo qui bien. Alors que vous en avez traitement et puis à zongi na hein. Alors que vous en avez traitement à zongi. Mais pour na koloba keno mimika bongo akima eko dépendre ka na hein. Kolana na musala zo sala sikoyo. Na mona tina ya eko kimate. Irsil péchant a pas visat. Irsil péchant azo kende azongi. Ake azongi soki pa koki kovanda libele kozala kaka ye me musala façon o mimika bongo ajuwaka na Congo tango akovanda tango bozoba akimi ye félicitations kima na yo ekomanke ye na poto wana ekosala pe stress lobi oyoki akomi maladi. Parce que Moussalo basala kana konga kolamuka na tongo boya tourner koto peut-être 30 minutes à tourner koto à tourner akangisi mbongo ne atie na poche. Siko na poto tongo okoma na vandi na ba activité wana nyonso yo banane mboka mupa ifo na no bana makama document mboka mupa ifo banana o s'intégrer mboka ya mupa ezana ba réalité belé. Siko batana nyonso ne za bata peut-être na kini ntango sa musala na yo tu es kezo kotaka. Bon, on est juste réflexion na nga. Et ça réflexion nanga. Bandeko bo aimé bo partager na komi nanga koshite na tika na 3 minutes. Ba bon depuis à week-end, tout ça vendredi, ba bon depuis à week-end. Nela binoka moi li solo o ya Mimika Bongo. O kota we Mimika Bongo félicitations. O Kimi, Mimika Bongo Kima o sali bien ta Congo kanga. Hey! Donc, conseil exacté à vous faire voir Mouninga. Bon, et bikaye. Mais pour Nangaï, moi je suis pas d'accord avec non Akima. Ah, bébé, ça moussala na abano regretter moussala na pamba. Pour moi, comme mon pays, exacté le quoi na Congo, tous à la vandi boye. Moi, minute au kat ici, peut-être le pango. Ou encore, Bobi Missi va quitter Libanda, bosse qui est. Comment la chose s'appelle na babilengi na ezana babilengi na ngomoro boye. En Europe, c'est pas ça. Ou bien, donc, Mboka Libana, c'est l'Afrique du Sud. Bon, ça, c'est un bandako. Tant que peut-être un voisin na oye ba été. Maintenant, nous, au Congo, il y a déjà l'auto, moye ba voisin. À ta voisin, quand il est local, les lois, des jours, et bi voisin. Babilo, on appelle ça la stress. Vous voyez, bah, t'es. Bandeko, on a yamba, moutoumoro, ba outi, Congo, aye. Na vandi na ye. Ya donc a kokite na kati ya ndako azotu na ngabino ka boye na ndako ngabi biso ka boye na ndako donc bino bosenga kata mungu na nani na et pas ba voisin tenga bino osenga na osenga mungu et pas ba voisin na ndeni. Ici nous sommes civilisés. Donc moment o ya vandaki na kati ya ndako nanga ngakutu ba voisine nanga na yebi bango te mais ya yebaki ba voisine comme pour dire que non molimo wana esprit wana ya que non na tongo la muki boni kuna ebola muki alinga memelanga ngwa amoni keno eza bongo te omona ko bima na porte libanda boke wapi azobeta beta misuka libanda. Alors Congo eza na ba réalité mususu o mutu nyonso akokoka ngo te comme Mimika Bongo ninga zawana na tongo lorsque se réveille ayebi keno lelo na kokene peut-être na bandal naza na tourner moko kuna après bandal na kokene soki na yolo après nini naza na film moko bona o tourner pas belle vie kandi babilo kona pesa babilo mobo et détendra mutu Siko imaginez au bêta babilo quand on sala peut-être 10 ans tolo peut-être Mimika Bongo sala déjà carrière né à 10 ans na ba kin na ba réalité wana nyos. Et aujourd'hui elle se retrouve en Europe. Pour akimi kukutu ya kokima. Ezata bien ndenge ataba o bakenda ki ba jani o ndenge bakenda ki etoke na biso mikili. Mais ye ba mema ki pour na musala. Bon et bika ye pour nanga.
batana ko s'intégrer batana ko lukaka boy batana ko sala boy ça batana peut-être na kina okotisa mbongo botika ko ambrier ndeko asa zui déjà visa na ye aozana ba facilité ko mata ko zonga to mona ngwe pa Ercile balea awa si bayaki lea ayaki na poto azonga kiti botalisaka pe batu bien bolo batika la boy osali bien bon mone lele lobi kuna oboba yeye artiste ngo bozana bango na poto wana botraitaka bango ne bozana ta na bango boye ko pesa ka ba o ba ye lobi a valeur lisusu on dirait bozana ba artiste na poto te fi de ouf mi yebela moko kiana ba artiste pe bazala ka ba vivre ndeni mi yebela vraiment voilà bandeko na kombi na suka ya moi émission na biso to yaki kosala bo aimé bo partager bandeko merci na balandi nyonso merci na bandeko bazo pesa biso confiance merci pe na bao bazo benga merci na bao pe bazo komela biso vraiment ça me va droit au cœur. Alors je vous aime bien tokutani prochainement la grande famille bo partager ba vidéo na biso sala bien. Voilà, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.